Bandeko na nga napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe na bomoi. Nasali audio oya muke mpona koyebisa ndeko nyonso oya kotaki mabondeli elongo na biso. Lelo tokomi na 7e jour na biso ya prière, journée ya suka oyo tozo sala mabondeli oyo, journée mobimba ndeko nyonso oyo okoti na biso. Dia ozo bondela Psalm 51 ezanga te nde tolobaki obonde na ndenge ozo bondela mena suka na place otia ta mosusu nguba to otia nini okobondela nguba oponika ndambu odivize nguba na ata odivize ngo ata pa 4 mais do pesa place ya kosamba na Psalm 19 na 119 ezanga te vraiment Psalm 19 na 119 po eza ba psalm o lero obondeli nango ekosala o bien pona kofongola ba vision ba ndoto nzamba ko talisa yo makambo nini eleki pendant temps oyo ya prière oyo nzamba ko talisa yo lolenge nini esenge eloko nini soki eza na eloko moko oyo ekangi nzambe akotalisa yango na nzela ya Psalm 19 na 119 eza Psalm moko oyo efongolaka ba ndoto ba vision ba révélation yango kana sali video oyo bondela na Psalm 119 na 119 eza priorité na journée oyo ya suka eza priorité makasi ndeko nyonso kolanda nga soki oza na place ya okende te so obondeli Psalm 19 na 119 luka ofanda olala ose reposer pour nzambe akoki kotalisa o quelque chose. Et puis à part ça soki okoki kosala pe obondeli 19 119 obandeli en sous obandeli en sous oza na ponte bandelaka si pongi kozwa nde olali nzambe wana aza malamu makambo pe soki atali so te pendant 7 jours okomitungisa te akotalisa mpe après soki ogarde kaka okipi kaka kobondela ogarde kaka kobondela mabondeli ba otokotisi ya epolaka te prière epolaka te okoki ko accompagner konka yo moko yebike o nini pena so nazo bondela nango pena ezo sala nga pena ni okoti nango adoration ezana ozo kota nango ale ozo bondela na Psalm 19 na 119 bongo otala ndenge nzambe akomemela yo vraiment elo so na ngina lobaki to fo jeune na biso eza to fongola na minuit donc après prière ya minuit donc na minuit wana nde tokota mabonde na 23h45 après obondeli na otina minuit wana après minuit wana le nyonso ozo sisa prière na yo obondeli ozwi mai kaka na kopo obondeli na mai wana oinvoke mai wana ekoma le sang de Jésus obi mai oyo ekoma makila na Yesu Masiya nazomela yango lelo donc biso tosala sainte biso tosala sainte mais bino bomelaka mai bobondelaka na mai wana botiango ekoma makila na Yesu Masiya oyo epesaka vie ekangolaka edelivraka eprotegeaka epetolaka esalaka nyonso bomela mai wana ozwika mai yo moko na verre obondela nango makasi na ebite so totiela bino pe prière obondela na mai wana totalaka ndenge journée Saint-Esprit aomemela biso tobonde na mai wana omeli na yo à l'après wana après minuit na prière na so omeli mai okolia na bandeko kolia mais bino mo boyebi kelia outi na jeune kokende ba jeune na 7 jours surtout ba oyo olia kite kokende mamo na fufu te luka mo eloko mo eza léger olie na o après minuit wana eza na problème te nzambe azana bino là ozo sisa na après minuit so ngolala obonde mo mabondeli muke autant sous 19 na 119 donc mikolo toke na ba prière 19 na 119 buto tande nzambe akotalisa bato makambo en tout cas nzambe azana bino je crois que onka na sali vidéo mbambo pour ba vidéo musu totie ezo télécharger moi malembe le temps au na sa montage ezo sala ngo moi malembe bozwa mpe kaka ta na reta eza problème te mabondeli epolaka te bandeko nanga nzambe azana moko na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya ezana bino amen.